Ah, respecte na mukolo ya lisuti. Non, Robino Mondibu. O meke o déconner na zongi sur na nzela. Mais yo muto banda, muto bandibu. Après il y a commencé le problème. Yo grand chanteur. Au sala à 10 millions de vies en tout cas, viens pas me parler que vous êtes grand chanteur na mboka. Zongi. Oh, Mondibu zongi, défi yango wana. Au sala yango te kanga mbanga na yo. Kolobaka te na musique ya Congo. Aux Ranson, j'ai même piano. Il est resté ticalé en tout cas. Aux Rolo Belanga, Rolo Bani. Déjà, la bête en orchestre, tant on a lobby Makamnanga, bah, vie, Batou, bah, il va jouer le coup là, qui a manquement, moko ya respect, et tandis qu'il y a le bagage vérité. Ce qu'on a vrai manquement, il y a un monde dans la salle, ah, wasibo. Bercy pour lui, moi, nano matangote, nano bitangote. Donc, ça veut dire que. Pato bachaka ba minoko bambanga mbange belé biso biso balenani biso soki ba maître kingani oyo katena TV ko fungula mbanga na wata 1 million ya pamba 1 million ya pamba non osala ngote to osala ngote seke balinga côté seke batala côté oza na goûter oza sans look oza na faux musique. Mais musique est pas vue Robino Mondibu. Musique est pas vue. Les gens ont constaté une distance entre le grand frère Fally Ipupa. Robino Mondibu a hypocrite en fait. Et puis vient na yebi que Pétion de ngaza boye, aza hypocrite. Tu soga sentir que mikolo wana bosola non mutu mo flatter. Moi je suis pas un flatteur. Ce que tu as battu to envier en fait. Soga lobby kaka lobby chaque club est tondi na nkande ya lobby. Les gens qui sont na Congo artistes azaka moko. Zaka ba les grands mopao Fally Ipupa école à quartier latin kaka. Donc ozo ignorer bande kona wenge yo comme école ya W wana litoko sala monte. Oh pas nanga c'est chez moi, c'est là où je réside maintenant. Na Lemba na komisiko awa. Na ma campagne na Saint-Luc. Donc na bengi on Champs-Élysées pour na bandoko envier laisser les morts enterrer leurs morts. Il y a côté na ma campagne na faille. Laisser les morts enterrer leurs morts. Moi na mangotanga na makambo na musique a Congo kufakala. Butika mbembe mo lala ki na musique. Mama, oni ma kitoko, olga kabelo. Mama, kabelo a kitoko, olga kabelo. Partout bozali. Ah, toi on a le système ya internet. Kala, ah toi on a photo. Boka qualité. Ah, vous n'êtes pas contrôlable. Kabila Mame, et à la frontière. Et qui est l'aéroport. Voici. Jean de Gaulle. Et Boka Mame. Il y a votre lobby. Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milai, il y a ma mère boss. Il y a Talo Malam. Ce qu'on dit, quand il y a l'internet, partout allez, commandez Kabelo na yo, il y a Olga Kabelo. Dans le numéro, et comment il y a Beka, Tidelio, Futimo na yo, To, Futimo na yo, Tidelio, Kito. Kabelo a Kito. On est ça la Kakalasha, Olga Kabelo. On est aussi à Tchaka, Olga Kabelo. Shakira. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.
L'homme à la peau blanche. Oui, ma boule. Voilà, nous sommes à l'intérieur des Champs-Élysées. Voilà, comme promis, on était dehors, vous avez vu, entrer au sein de la parcelle de l'artiste Robino Mundibou, l'homme à la peau blanche. Ça veut dire qu'il y a un artiste à citer, et là, on fait le contraire. Comme dans ma campagne, quartier où nous allons parler de tout ici parce que l'artiste prépare déjà la sortie d'un single tiré de l'album Noir et Blanc intitulé Goûter. Dans quelques jours, nous allons bien sûr vivre ou danser au rythme, encore une fois de plus, de Robino Mundibou, l'homme à la peau blanche. Mais également, nous attendons cet album qui traîne encore à sortir. C'est l'album Noir et Blanc. Et puis parler aussi de sa relation, parce que dans ma page Facebook, beaucoup mis moi mingia. Robino Mundibou, depuis fallait qu'il à ta photo, à ta vidéo. Mninga sali 7 mois, grand frère sali 7 mois na poto. Confiné. Ayemba liboso na kin après confinement. Concert le 13 septembre 2020, Robino Mundibou absent. On va le savoir ici parce qu'il est avec nous. Robino Mundibou, bonjour. Ouais, bonjour Franck Stémaï. Merci Nakaya, et ça les biso bien. Non, on est là, on est des artistes. Tout ça, la ramusa na biso yango to yebi yango c'est important. Tout ça la musique, yango za papa, za base, za nyonso quoi. Donc voilà. Félicitations hein, Champs-Élysées, Namoni. Hein? Félicitations. Il faut, merci, il faut des fois savoir améliorer des choses. La vie, on est des artistes, on est... tu représentes Ramboka, tu représentes Rapé des fois dans le lobby, Mboka. Et puis, tu peux balinga comme on a vu surtout ça là bien. Oui, c'est ça. Hein? Parce que quand on a fait des bouées, on a artiste, on a artiste américain, artiste, il y a des artistes qui sont à Londres, ou en Europe. Donc, tous les artistes, tout ça, comme ça, la musique, et puis, tout ça, concert et tout. Donc, Congolais, les artistes, Robino Mundibou, les gars, millions de vues sur YouTube. Mais quand même, il faut tout le monde a payé moins couleur, moins vie. Donc, des fois, nous, on est des gens silencieux. Surtout, on a une carrière depuis 2010. On a déjà carrière, on a wingé. On a déjà succès. En 2010, on a déjà succès. On a Mboka au Congo. On a bowling, on a poison. À l'époque, on a déjà donc, on vivra déjà bien. On a déjà la vie qui déjà bien en fait. Et dans un moto, on a qui la makambouté. En fait, bien que musique et sengango. Dès que vient à Bissomona, loba inzo yangolo. Kento yangolo, musique yangolo, donc Betande, Binande, Tony Sarapé. Donc voilà, na mamuda Tony Sanasi au contre les ratés. Donc on a déjà concert na Beta, on a Yaya Moussoukou, na Côte d'Ivoire na Yamoussoukro. Bon. Na baboa ke kuna donc ça na Congo moko beta na Matadi kuna donc Abidjan kutu na beta ba stade pour ba muso ba loba mais Côte d'Ivoire au beta okena au beta na ba province donc Abidjan na beta ba stade. Donc voilà donc musique et sengaka des fois yango mais biso to rabatu mo ya ko bata makolinga ko bimatika batu mutu na mokila kansaka leki yo mokolo ya o découvrir que yo le kaka a regretter quoi donc biso za la rabatu mo kaka système style kizing donc on a beta mbamona betelo mo ya likolo bokamwe. Donc voilà, musique et sengaka yango des fois botena biso guerre tout ça la rapper mamsu boye. Et ça, le roi, moi, fierté, na biso, donc na bengi, oh, pas nanga, c'est chez moi, c'est là où je réside maintenant. Na lemba, na komisiko awa, na ma campagne, na Saint-Luc. Donc, na bengi aux Champs-Élysées pour, na bandoro envier, et vient na biso King Kester. Ok. Na benga chez Maison Blanche. Maison Blanche. Na beta Maison Blanche.
que son âme repose en paix à Kenda Tilelo artiste moi il sous à style moi qui a parlé moi pesango combo donc voilà et on a participé à Champs-Élysées quoi ça quand on a idéologie va venir sur King Kester donc voilà très bien nzamba bien parce que na vérifié na moni que ça dit Mikolo Bello lobité vous avez vraiment en silence et puis avant il y a tant de programmes na moni que nzamba depuis tongo ti héros yombule beti voilà na bien nzamba bien nzamba ya le premier moula a sukoli mabele nous c'est la propre pour que tant on a roya to solo la pena pour foloba lelo foloba d'abord la fois de ça émission mon akoka le matanga le na foloba biso Roland Kiembe donc mais est-ce que Robino Mondi vous avez réponse na oyo ba collègue na yo ba lobaka sur yo artiste moko avandaka na cité artiste moko avandaka na balemba ba nini kuta ko lobaka te est-ce qu'il y a été révolté yo ti ko se retrouver na ma campagne na viso zolandaka makambo balobaka ti oya osala makambo na baerreur moyebi ke loba makabongo nayebi me tokolanda maloba bato te fo talaka plus mingi yo moni bato baloba plus mingi bongo ezaka bandeko na nga bakongolais oui bien que naza congolais nasalaka musique mais nasalaka musique kaka mpona bakongolais te en fait nasalaka musique na nga po etoucher bato partout na monde entier donc bazaka bandeko na biso lobi ka so bango moko bamoni neti na komi na Champs-Élysées bomona bango moko ba créer lisusu dossier mususu moni komi dans so makambo ba jalousie et comme so makambo moko bo donc voilà en fait Congolais lingaka muto azalaka hypocrite donc biso tozaka moi tozaka mo ba hypocrite te quoi nga faut linganga ndenge na zaka na ba lemba na ngande na zaki wana en tout cas faut linganga lemba na ko ba na négligent te parce que lemba na muto pesinga ba tchana no boy lemba muto pesinga ba misu na misu lemba muto donc na lo ba ke bimisinga nakisali banazu ba mama na ba inspiration nasali makambo minene na s'inspirer na ba vocal na na côté na wengi na s'inspirer kaka na lemba donc voilà lemba za mabele mo oza terre moko béni et donc tolongwe per 100% na lemba te ba bien ba makambo belé tikali na ba lemba na tozo sala makambo minene pe na lemba na pona ko immortaliser toujours image nanga que non azara moi na lemba et tout donc voilà on est des artistes musa na biso za kaka ko sala musique critique ezaka pe bien pour na biso pour ça biso to sala mieux moni nga na yoka critique muta finga muta loba makambo tu na yoka ka mais na rolinga te na ruiner vie nanga po bazo loba kaka donc voilà et on même na terre ata ba bande na biso ba danseuse basi na terre bango na vie fo linga ro mingi ko tala ka yo ko tala ka muninga te nga to fana na ba wenge boto to na makambo na olo ba pacho Marcel ba Fabrice ngabali ku meje ba Franklin ba contredire ngate to beta na wenge bopo na ba café ko ba master nanga to bani na bango pena ba tinel ozo comprendre ti to ye to bani bango ba koti ba wenge avant ba biso et tout to bandi na bango bango ba koti après biso nga na ye ko ya mozo mona ke ba uti ba poto ba ye café ou Megan omona okuna bo jipi bomona okuna bo donc moni donc ngapé na yaki na koti wenge na ba époque wana zaki na zaipé na moi chance sanga étoile na ngepesa ba relation et tout Grizzler na zaki déjà ba ndenge mo na zo vivre déjà ba ndenge moko boya bien mais na okaki pe ko luka pe ba excès wana lisusu ya kosala mais na taki te fona na se terre d'abord nga ko kanga munoko na ngebandi lelote lemba ne za lelote za banda wenge ko mukolo na kolonga wenge musique maison mère nazala na su nazala na ole na bandu bela au secours bosunga biso bosunga nga na studio bosal sanga et tout na sala album bosunga moko fona misunga quoi donc on a bandé ko sala vione zaki pona misunga musique na nga d'abord na tindika d'abord musique qui nous bat ba betal solo Robino Mondi par rapport d'abord il y a musique et nous Champs-Élysées. Champs-Élysées et y kakande koya. Très bien. Robino Mundibu. C'est le bana bino ke panza sele kele makambo e bandi sikoyo. Sikoyo de bandi. Pourtant to ba yebo monete mbamo ba Bercy hôtel Accor Arena. Toujours comme wana. Donc makambo e bandi ne sikoyo. Ce qu'on appelle na palmarès ou na liste d'artistes musiciens presque mingi minene en commençant par grand frère Nayo ex-boss Nayo le roi de la forêt avant dans ma campagne ba musicien belé to moni il y a des signes ça la show ya ko vendre dans ma campagne pour ba musicien musu ba vendre awa mais ça belé notamment quartier mon été na ben quartier commune
quartier. Eza quartier moko historique. Eza quartier moko eza na histoire. Bana ba Mobutu ba fandao. Bon. Vous comprenez? Eza quartier moko eza na histoire. Donc artiste soko fanda ba côté en tout cas na habité quoi. Tika biso. Artiste il faut fanda ba côté na ba ma campagne. Il faut somba ba côté na ba ma campagne. Ndeba ni makeno somba. Et ça le colo aux États-Unis au fond dans nos côtés bon il ba côté monsieur eza mais Hollywood. Côté ba c'est là quoi artiste cinéma en fait Hollywood ouais. Voilà. Au monde donc eza côté mon côté ba sala ngo uniquement pour na au cadre mon attendait ti bazo ganga discipline faisait là donc ganga na c'est donc ite moi lettre ko ya lobby quoi ba disco ba artiste mto ba moni alandi nalandi nani lisusu bino na makambo kolanda oyo nalandi nani lisusu ngai abo ya nzemba inosi bien na lobi na ngale soki nalandi Weranson nalandi Kofelo mes voisins les grands mopa za na sima na Montfleury donc soki na beti makolobo na kepa veram nani lisusu artiste nso la koto soki nalandi papa chéri Jibé Mpiana c'est que ça exemple bien baza ba artiste minene na mboka oko Fabregas olandi pe Fabregas oui pas côté André ba 10 ans te ba 10 ans te presque 10 ans. Laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a côté ma campagne avant. Laissez les morts enterrer leurs morts. Moi na motanga na makambo na musique a Congo akufakala. Butika mbembe mo lala ki na musique lala nanu kuna. Esina bisa ko bomba ekuna ti. Yo comprendre ba bomba déjà mutu mo bo ekuna. Ero to beta makambu. Ya bato ba osala makambo minene zo monana. Tayomo. Pour les Champs-Élysées, aux hommes ont déjà été là bas jardin bas fleurs. Tout tourner tina sim. T'es à l'école pour ça cette image. Robino Mundibu. Sur le marché on a binananga. Tout à qui na misu binananga. En tout cas binananga surprendre biso à niveau mukete. Donc nazo batté donc il faut te freiner goûter muke pour ezo ya donc à niveau moko parce que les misu na monde ça dit qu'on dirait pesa comme énergie tout le monde qui m'a bébélé tu le même na YouTube il y a des autres battre record non tu ko passer après misu bina na ngamba mo coronavirus confinement donc bina na nga bundi azobunda na kata confinement na bundi donc azobunda quoi donc il faut à titre moko féliciter pour nanga en tout cas moi nanga oyo nazola na mikolo d'abord moi na liboso la bina nanga après moi na mi balé ali goûter après moi na mi ça tu ali nzembo mo chômage zo boka chômage boka la biso chômage de kalikolo nzembo nanga mo na produire ngo nzembo ya chômage na produire ah bon ça au générique na toke kimbembyo hau hala yidigidego Maradona kimbembyo hau hala yidigidego Maradona kimbembyo hau ale fandat lokolo asa lokolo Robino Mundibu lokolo mama lokolo Robino Mundibu lokolo lokolo loko kimbembyo hau hala yidigidego Maradona kimbembyo hau lokolo merci Chomi merci merci Chomi on a na mikolo ko ya après goûter mais pourquoi tu comme ça la générique tout baksango na kati ya ba biloko non faut ça pena makambu na ye moko ame ma charge ya vie na ye mukumba na ye moko et donc voilà biso to chaka makoki to booster on te tindiki yango et puis voilà quoi bazokola déjà faut kola ça bon pe na kati ya makambu quoi no quitter ce kozela to azaka ye moko te bazaye na Lévitique bien qu'a été Lévitique a na saut de mouton na eza et donc saut de mouton ça Lévitique donc il est tous bandi de ba projet nango et tout donc après quand ba goûter donc on a déjà pour plus ba artiste na yo donc voilà na marqué que album il y a groupe non tozaka kana kati ya groupe mais ba produire d'accord au moneti maye le morobo oyo nango na lobaka toujours na mboka au Congo il faut to koma na amour wana mutema wana ya kolinga nga musicien nanga abeta kanga sa makam nanga non
ozomona Très bien. tana déjà omoni neti bersa beti mo loko na yemo libanga omoni ki ekei Si, ça soki peut-être ba leader o yazalaki pa na bango ba salaka ye makambo moko boya bongo elinga eza bénéfique pour na ba leader pour na ba leader wa très bien. Vous comprenez? Donc voilà, donc ceux qui makambo eza bien, eza ba faut ko landa. Mais ça la label madame encore Robin. Té na ça label té. Na ngamo de ana za na kati ya label, na ça sous label. Donc wana ba nous aba des à côté nanga. Parce que label naza na masolo na bango eza contrat nanga. Et non contrat ya groupe. Bango ba tala la plus mingi artiste. Atsoko mekyo bete la makambo groupe en tout cas do ba yoka kutu même pas. Donc voilà, si vous avez un groupe, donc si vous avez créé des à côté, et vous avez bénéfique pour nanga et puis pour na bango. Très bien, merci beaucoup nous évoluons. Ça dit que problème c'est que nous avons Robin Mundi Bungai, na récolter na réseaux sociaux, ba question ba fanatique, ba lingarayo, ba lingarabino artiste. Les gens ont constaté une distance entre un grand frère Fally Ipupa. Tu vois qui sont quand yekini boya outi par exemple les bandes mboka au moins photo na studio, photo la répétition, photo boy. Mais depuis il y a aucune photo, image moko te yonaye et puis abeti concerné les bosso après période de pandémie à coronavirus. Robin Mundi toujours absent. Et même dans les réseaux sociaux, tout le monde est au lobby pendant que Instagram a suivi, na Facebook a très suivi. Et maman, mais ça, pourquoi cette fois-ci et combien de problèmes? Est-ce qu'il y a une distance ou il y a un problème entre toi et Fally Ipupa? Non, Fally Ipupa, le grand frère Nanga, il y a un niveau moukité quoi. Robin Mundi est hypocrite en fait. Et puis vient on a yebi que pétion de ngaza boye aza hypocrite aza mutaba intérêt aza mutaba intérêt la petit mo bosoga sentir que mikolo en solisao a solution et puis faut linga na vie mutu soga sentir que mikolo ana bosole non mutu mo flatter moi je suis pas un flatteur na lobara vous comprenez donc na yebi que je lui dois beaucoup de respect. Donc ils ont dit que le roi Boza na toza il y a un allé qui est tout au dérangeant. Comment nous sommes en charge na. Vous comprenez? Ce qu'on a commis c'est qu'on a commis avec mon cœur, n'a disposé, n'a pas na temps. Moni na moni pena que non te faut na sala yango. Yo lobika bongo na ko s'inventer te. Vous comprenez? Donc tango oyo sur côté Instagram nanga sur moni allo téléphone na posta ki vidéo na moto allo téléphone na monaka donc voilà mais programme le 13 septembre il y a le 13 septembre donc na yebaki déjà na genre programme à boy donc bisoko toi pas tout monde bisoko toi pas tout monde to envier en fait parce que déjà artiste mobo on sala makambo nyonso ya ye sali marabongo na facilité abandi concert mo publicité il y a quelques jours il n'a même pas besoin de moi Robin Mundi na lobela yango pour simba mais le téléphone pas besoin na hotel au poster quand même na téléphone à rose on a besoin na pour ça yété en fait ezaki karaté za ba animateur ba te belé ba sangani eza titre na yé mon côté en fait babi aboka na kati tango fort na besoin na nga donc Arnaud abetaki drum aza muturanga nani abwaka na kati nani kabu abwaki na kati boloke baza batunanga omoni le ça concerne pas que Fally Ipupa ça concerner groupe on comprend très bien makambo etale concerné ne dit concerne ye Fally Ipupa ça même pas na besoin na nga pour simba vous comprenez donc comment déjà na magie moko boyaki soka lobby kaka lobby chaque club etondi na nkande ya lobby tandis que biso pe ba artiste congolais tout ça la pe ma bête tout ça ma bé penza to ko tika vende ni na beta chaque club wana deux fois ka ye moko vraiment la chance de métier na kati ya po yombo na beta ngote tout ça ma bé tout ça la faux en fait ndiaza ka na Congo ye moko kitoko ta beaucoup n'était pas ni fait mon comme podium balé qui ni bagage fabulous chaque club wana to ko beta ngote chaque club wana tangati te me yo ni yo zango nga na longwe nanu nga na longwe eza kitoko te soni eza lokwa ni na Congo artiste za ka moko bato muso beta na village Chentemba quand même papa nga beti village Chentemba deux fois
Il y a plein. Mais avant Corona. Nayebi secret à village chez Temba en fait. Pour na bêta déjà nayebi secret wana. Mais chaque club ndé. Chaque club derrière. Les grands boulot. A bêti pe déjà nayebi te vieux ko zongi la biso so na fiki nté s'il te plaît. Fiki le roi Esplanade wana. Grand mopa mtazo bêta kuna les 20. Tala kaka ezaka ba les grands mopa o Kofi Fali Poupa école à quartier latin kaka. Donc, vous ignorez pas de quoi on a école à W on a retrouvé ça la honte W. Mais représentant de Baningat. Ngana longo poso ngana longo so nga donc nga so na beti ko bimakaka. Ba Fali. Ba uti na ba pepe na bango hotel accord arena et tout yango ba sa ba makamu. Ngana longo siko. Bato bachaka ba minoko bambanga mbange bele so subiso ba lenani. Biso ki ba maître kingani. Chaque club yango wana ti. Chaque club, chaque club était quoi. On a banoz ande via beta stade de Martyrs. Bien que et c'est mon bouson. Faut que nous disions bela lissus, nous disions bela. On a beta ce que Tata Raphaël. Ni venga melayo. Oh, moi na Congo boy baka ko sous-estimer bato en fait. Obiga soiga ni attaque stade de Martyrs. Tata Raphaël mbamoko. Donc vous allez beta non pour qui beta Tata Raphaël. Parce que ngana tomba en fait ngana to bandi mambo muti donc mambo bandi te banda penza donc faut ta rapona et chaque club est le roi sikate en fait chaque club est le roi sikate pona ye donc beta kango déjà biso ba mundi boze le roi sika moto pa beta non kuna te le roi sika ozomona ozana mo ba doute ozana oluwe nini donc voilà donc biso to biso mtozo envier en fait nga na zongi na question na yo to kendaki to créer bon amusement côté ça bat musu batchaka minora pa pamba boa eloko te Robino donc voilà mais kasi chaque club bien moi na kati chaque club question na ngai pour na nini distance est-ce que objectif na yo so déjà na uti ko souffrir na eloko moko na kati ba coronavirus so ebe mission période mo mambo mission ya ndeko na yo papimbo ma PM omoni batunde ba lekaki basali ba mission ba view wana ba finga Robino Mundibu so Robino Mundibu azongi oche o lobby respect na mukolo ya lisuti non Robino Mundibu na ebisi respect atana mukolo et respect atana mukolo ya ti o meke o déconner na zongi sur na nzela yo muto banda ko muto bandibo. Après, il y a commencé un problème. Donc, Moukolo Meki, Nazongisi yo, Nanzela. Respect à la réciproque. Si. Ozo comprendre. Pourquoi le grand chanteur, au salaire à 10 millions de vies, en tout cas, viens pas me parler qu'aux grand chanteur dans le voilà. Botika bateau, ba osa la musique, et zo mona na ba sa la musique. Donc, on reconnaît pas comme les défis on a lancé. Les autres continuent. So ça n'a même pas 10 millions de vies dans le Congo. On a le solo na musique. Tu es qui? Ozanani. Ozanani. Ah, tu n'as pas na précisera bien. Na olongola, ba vie na biso onyo su ba beta ba le quoi ba Bercy. No bango na makambo to cha bango te na mambo. Vi po époque na bango. Ba YouTube ezalaki te soki ezalaki ba YouTube ezalaki peut-être le to beta boy le solo te nga za tam so ba mama na ba défi o to luka to longola en tout cas ba vena biso tout ba beta Bercy na bi ba oyo ba beta Bercy donc na ba o baza sou na bo moité ba amna bango et se reposer un peu et pe manakimia mais ba onyo su batika li Bercy podium moi nano matango te nano bitango te donc ça veut dire que donc ça veut dire que défi est à lancer. Aucun mangoté. Donc vous reconnaissez Siko que Robino Mundibu pardon, vous reconnaissez Inos Sibilo c'est le plus grand des artistes et musiciens parce qu'il a atteindre 100 millions au Congo. Tokoboya yango pona nini? Ngafona boyango ezomonana. Aleki bino tuna minute. Ben soka lekinga mona boyango. Qui était 100 millions au Congolais monté na salana et au Robino salangote. Donc c'est le plus grand je sais. Non c'est soka zo sala makambo bongo en tout cas tokoboyango pona nini? Pona photo de to déclassé. Photo chaye azo sala yango kana musique na ye wana azo sala yango po mezarande sala. OK. Aujourd'hui katena TV ko fungula mbanga na ata 1 million à pamba on no sala ngote. Vous comprenez? Ya fungula mbanga pona nini?
fanda na kwa na yo kuna oh okosala yango te seke balinga kote so osala yango te seke balinga kote seke batala kote oza na goûte oza sans look oza na faux musique. Mais musique est pas vue Robino Mundi. Musique est pas vue. Musique est pas vue. Bah ça de fait musique ça dit 100 millions de vues. Tu appelles Libaya. Na bi ça Libaya. Bon nga mambo Libaya penza ta yo moko. Te mona ke ba ba TV wa. Ta yo moko. Ba Congo ba baka ko sous-estimer batu. Tant na zo biso ke na sali stade na Abidjan na Côte d'Ivoire. Na sali ba ya Moussoukro, na sali Cameroun deux fois. Na beti ba Gabon. Vous comprenez? Na tamboli. Autour da Inos Beat. Tokuta na ba avion. Tant tokuta na Inos Beat na ba avion, ya zo kende Togo, nga na zo bima bona du solabo. Bango bazaka wapi? Siko tango na tokuta na kana tokenda kenda wapi? Kosomba Gucci nde na latibo. Jamais. Tokenda ko beta musique. Bon. Vous comprenez? Donc voilà. Dans la minute il faut millions de vies, mutu soka sali yango. Soka sali ya solo ya kosomba te po keba ya kosomba pe ko. Ah combien? Ezali ya kosomba pende zo revester que sombi. Parce que nzembo faut na ba challenge. Au moins net petit na nga Inos Bi. Ozomona ke nzembo na eza na ba challenge. Eza ba challenge na ba vidéo nango. Atoboya te. Mona ke mindele bazobi ne faut na ba preuve. Ba preuve ya ba vie wana ndengo sala ki nazongi. Mundi bwazongi défi yango wana osali yango te kanga mbanga na yo kolobaka te na musique ya Congo soko za na ngote na musique ya Congo en tout cas kolobaka te parce que tu es qui oza Weranson Jibem Piana Weranson Jibem Piana Koffi Olomide to devoir bango ba respect ebele ba vena biso ba wazeko mais le reste c'est tikale en tout cas oza olobelanga olobani déjà na beta na orchestre na yo nga na beta maison mère esili à part on a bêté dans orchestre mutu mususu te sikoyo nga fana leka kana fana na fani bona banga yo ngana banga yo attitude tika kino ngoro te na ebisa ki yo ke non silence na ngai ezalaki yake natika batu ba s'exprimer sikoyo na ya kozonga tant na ya kozonga na ofungula mbanga na ba Gucci ndenge na lati boye Il s'appelle Robino Mundibu, Papa Chic, l'homme à la peau blanche. Champs-Élysées, et puis, donc voilà. On a mis des pélis, la fleur, tout ce jardin. Il y a un moment répété. Mais aujourd'hui, Robino Mundibu, vous avez l'idée d'opinion, quelque part, vous avez un peu détourner attention à Batou. Parce que vous avez une qualité de musique, qualité de bandit, qualité de Batou. Oh, mais ça, c'est la qualité. Badbayo qui a une qualité. So sali qualité badbayo ki angote c'est na biso soki badbata la côté ozoka ba vite c'est que na goûter oyebi ko yemba te oyebi ko bina te oyebi ko lata te oza pe beauté Robino Mundibu ya suko za mutu alibabe. Nous avons le bien avec cet album, cet artiste Robino Mundibu, l'homme à la peau blanche. Et là, on a tiré dans le oui, parce que on a combattu pourquoi ta maison mère, on dirait tu regrettes. Maison mère, on dirait or avant, il y a quelques années, tu le que non maison mère, Kangimboka. Mais aujourd'hui, le côté maison mère, chaque ils ont posé problème beaucoup de des grandes salles ils ont maté côté où il y a musique à maison mère ba Fikine par exemple et d'après yo yeko sala nini muto sali ndenge wana muté amabe manque à savoir sous-estimer les autres savoir sous-estimer quoi des choses en fait vous comprenez donc voilà muté amabe na ko yeba kaka ko sous-estimer qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais en fait, tous appels à défiter. Quartier latin, ceux qui viennent à se faire pour pas autant dans quartier latin, on est remboka. Ceux qui ont 2, 3, 4, ils ont force. Oui. Vous comprenez? Ceux qui ont fallu pour par exemple, bien que tu souhaites lui avoir un zambazoué, tu as souka wapi. Na bino bosat, ba misi bele ba. Tout au moins na Congo, tous a mis tellement mité à ma bé et puis on a na lobara o ezate kende na fandi bo.
Fali Ipupa tindinga na lobango jamais. Naza juste kaka réaliste. Na lobaka makambo eza vrai. Ouais. Et puis na senga na batu soki tozo kokate au moins to batela oyo toza nango. Yango pardon. Vous comprenez? Très bien. So tozo kokate vous to batela oyo toza nango. Lelo talaka akomagara soka lati moi chemise moko bakimi mbangu na Turquie baluki yango balati yango. Vous comprenez? Akomika soka kimika mbangu na nini na soka betika mo loko mo gabana mo bo moni ba bakimi mbangu na Turquie nzela pa Turquie yango to soto timbeli yango. Kala mingi te biloko ngo Turquie to ba pesa ka shomi la tango no. Zanon. Très bien. Alors aujourd'hui quand même. Donc voilà, il faut en fait to longola ko sous-estimer makambo en fait. Ngana zaki déranger tant monde na kenon. Tant na lobby makambo nanga ya ba vie. Batu ba yiba zongo lokola qui a manquement moko ya respect. Et tandis que na lobaki vérité. Ce qu'on moni vrai manquement, ya ngonde na sali awa siko. O wane zaki manquement te. On est acquis vérité. Parce que vraiment manquement de ce qu'on y a en Penzako. Vous comprenez? Donc voilà. Parce que le Congolais a la vérité en face. Pour ça, là, est bien. Tanazaï, on a na lobagi nanga bongo te na lobagi nanga na nenga bato ba mona lwa ke te azobanga yuma et tout naza sir na musique nanga na niveau moko yebite. Parce que na yebiga secret musique c'est loko moko définition secret musique la définition musique okay. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Le secret yango kanga na sala jamais na sala o et l'art de combiner ta voix na kodagumba non. Vous comprenez? Vous comprenez? Très bien. Okay, voilà. Mais aujourd'hui, Robino Mundibou, quand même, c'est vrai, la prouesse au social de la musique, on excellait très bien. Mais la nomination en 2020 PC, il y a Afrima Award, on a retrouvé Igez Mawete, Fali Ipupa et Inosbi. Na ndingi bo évoluer na Congo awa 3 artistes kaka. Est-ce que pour la liste on est suffisant ou bien il y a encore à faire? Mais tout ça déjà 3 Congolais. Ah puis ça se voit c'est clair en fait. So nous de tangi 3 artistes on a basali pe bato basali makambo. Ne monani ne époque na bango. Il faut que Robino Mundibou azala pokoka. Mais quand même bêta qui m'a ramené non c'est vrai mais si Robino Mundibou za pour que Robino Mundibou abundaka ye moko. OK. En plus na bandi na ba wengi wana na bimi ya wengi ya vocal moko. Inoso bimaye moko hein. Ah papa na ngai Frank Stemai. Ko bimayo moko ebi na ba notangi lo bat ba bimayo moko. Na musique ya Congo. Ko bimi yo moko. Eza presque ka Robino Mundibou. Yo beta na wenge. Le roi de la forêt, quand Matinde Kayo a fait vocal, et ça là, était Kayo. Ah, non, qui passe, hein. Non, qui passe. Mais tu connais le Makambote, Robin. Non, qui passe, non, le bon, en fait. Et tant que l'on a wenge, non, les canaux TV, non, le combat wenge, bah, les gars, bah, on n'y est pas. Bata wenge. Ouais. Y'a rami, c'est un abusé, tu es bien, et ça y est, c'est un bon. Na lobango, ah, waneza bango, tu vas loba. Oui, rançon mutu abenganga Mundibu. Tutu Kaluji mutu apesanga kombo Robinho. Kaluji c'est Messi Ndombolo. Et puis oui, rançon, il est oui, rançon Michael Jackson en Afrique. Eh ben pourquoi na? Nazwa kombo nanga ya musique et pas 2 personnes wana. Banda Ndombolo, Bima Ndombolo, mais c'est Kaluji c'est Ndombolo ti lelo. Et tikala bongo comment lokola identité musique na biso Congo so muto bongo muto apesanga kombo Robinho et puis oui ranson abeta ba stade de France apesanga kombo Mundibu donc wana ndeka onga na simbi bolo babosa makamyo so ngana ko pesa kombo valeur ngana banana ko façonner kombo nanga avant na façonner musique na banana ko bundana kombo nanga na yeba yo na wengo yebanga oyebanga te no yeba bolingo eza poison mortel. Batanga même pas kombo nanga. Ah ouais, ah oui. Mais oui, c'est vrai. Batanga même pas kombo nanga. Na lika na nzela batu ba benga nga kombo moko boy.
Vous comprenez? Donc voilà, donc naza artiste oyo na bundi na loba bravo Weranson na niveau à pesanga niveau ne tous niveau ba négligeant ngote. Vous comprenez? Muto sunga na kopa mai na tango za posa ko mela mai to ko négligeant ngote. Na ta yé mo ka bige ce petit là c'est un petit encouragé à féliciter en fait. Na sali etende na sali bat misusu. Na façonner etende na façonner bat misusu. Mais il est le seul artiste pour le moment. L'artiste tout babima na wenge musique à maison mère. Il est le seul artiste oiseau valorisé comme Bonanga Weranson. Ah ça là millions de vies. Et ça na honneur na tant autant fali poupa. Total en bamo quartier latin. Oui. Tant autant Inos Bigez ma de total la Vodacom. Ah ouais, superstar ouais. Ah ouais. Na bossa na détail wana, na bossa na détail wana ouais. Hein? Ouais, na bossa na détail wana. So tant autant Robino Mundi bozo tanga wapi. Maison mère. Maison mère, il y a. Vous comprenez? Très bien. Vous comprenez? Ouais. Donc voilà. Ouais. Et en plus, il faut bosser na raté. Ngana bimi na musique à Congo na loba 2010. Sera Lubilu. Voilà. Lubilu comme déjà 20 ans comme 2014 na bimi na bolingo eza po ba époque on a déjà na bandi déjà carrière. Na bandi déjà makambu na bandi déjà et puis on a longo na ba 2014 wana na bandi ba 2015 na bandi o mema ba chomi na Angola groupe toke de ko beta Angola ba 2015 tozongi so na tala ba petit musu ba zo lobanga mikolo yo et tout ba ça ba délire na bango musique na ta nga na lekango kala en fait ya makambo nga na ko enviété na ero ba modèle so l'école leka donc quelque chose de ba ndenge album par exemple album ba projet mingezo ya pe rassembler ba anciens musiciens wenge musique à maison mère. Donc on dirait yo pena aux anneaux pena chanter parce que na maison mère on quand même na deux bari connecter. Est-ce que na za nango besoin d'abord? Faut tout na so nga za nango besoin. Vous savez le bon moment mais le projet comme pour organiser ben fort. Est-ce que nga za nango besoin pour na évoluer na carrière nanga? Nga rêve nangeza un jour album nanga Weranson na yemba un point très na mutu nanga héritier Watanabe parce que wana mpangi. Gogan. Vous comprenez? Voilà. Les restes c'est tiré naza nango besoin de projet on a ancien wenge musique à maison mais est-ce que naza nango besoin na vie nanga pe na ndenge na fandi bo naza nango besoin te muto na vivant na bien na orchestre neza Weranson Papi Kakol Héritier Watanabe pour na le kana TV a reconnaître Robino Mundibu abeta na wenge musique à maison mais Robino Mundibu tozala kana c'est un frère le karaluba lubango sans complexe au moni gaza artiste mo oti lelo banda en plus na retena le au moins sanga le biko sana succès Robino Mundibu tant to ba wenge sika eza problème de succès au kosa no succès mais ko umela na succès il y a des problèmes ouais na tout à tout le longa na bandi ko bimana na succès 10 ans yango. Merci, donc ça veut dire que la oumeli na succès preuve année pour au monde que ben Héritier Watanabe baza exemple à suivre. Ouais. Baza exemple à suivre au monde que banda bimana wenge ti lelo. Azo maintenir succès. Azo maintenir un succès, azo maintenir. Vous comprenez? Donc voilà. Alors mutumo sage, mutu sala il sait reconnaître des choses ses frères en fait. Il passe à la télé à l'obara oyo et sengili koloba. O sengili koloba te à l'obara en fait. Donc voilà. Voilà, nous sommes avec l'artiste Robino Mundibu dans sa résidence. Oh, il m'a bien à Champs-Élysées, je crois. Nous avons vu tous un jardin, tous un tranquille. C'est vrai, Madame la pluie, elle a un peu bousculé biso. Et voilà, pour nous c'est une bénédiction parce que depuis il a un quota. Moi, le bosso, moi, une bénédiction, on est salé biso vrai bien. Voilà, merci beaucoup à Franklin Kabongo qui est là, qui accompagne toujours l'artiste et pourquoi pas Tyson Bonzolo. Merci pour tout. Tyson Bonzolo. Ah, Tyson Bonzolo. Et puis Daphine Kikumbi, Rodrigue Lutonadio, merci beaucoup et Patrick Bola. On est ensemble, nous pensons à notre vieux Jojo Ngonda Imene. Jojo Ngonda, ya Jojo. Voilà. La terre avantageuse. Voilà. Merci beaucoup, Kouloutou. Voilà. Jojo Ngonda Imene. Ya Jojo. Danger. Voilà. On est ensemble. Merci à Willy Moucheni 00243. Il y a un voisin. Il y a Willy Moucheni. Ça va, c'est Manoa. Il y a un bini bomba. Attends, makolo makolo. Makolo makolo. Donc, on a un voisin. On a bini ka boba. Willy Moucheni sali.
bien toi na biso calme. Merci à Mercico, prompt rétablissement maman. Mercico, la première dame de Lausanne, la maman de Rijandi Loua, un enfant pas comme les autres, mais c'est le président Spero Soleil. Il y a Gisèle Matota, merci également Alain Dinamolo, mon surprise agréable, Bogart Tinapouche. Il y a Janice Sambakondi et puis Diesola. Diesola City, London. London City, Diesola. Motomoro bien. Donc, il va checker les lombes, mon lobby to zup. Donc, voilà. Sombi moi Gucci na Champs-Élysées, on a Vuitton na Champs-Élysées, Tchemba la moko. Léo Nazana on a nzoto. Voilà, je te salue. Merci frérot et puis merci à Dadi Mavungu Vungule, Monsieur Bill Tornade, je penserai comme ça, Anesha Pindi, plein de grâce. On est ensemble et pourquoi pas. On est bien, on est ensemble. Et puis mon vieux le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham, José Moulou. Merci. Nabiso. Béni, oui, on arrive. Béni Penda Moulumba Barcelone, Mana Heaven. Et puis Manu Sakombi 20 ans de métier. Alors, Rune Mundibou, tout le monde et puis c'est un goûter. Parce que goûter de Makambo. Donc voilà, donc goûter au Saint-Patrick Ponce Bazosé là. Goûter Zali. Single mo ozoya et nabi ke bosi sepeli nangoko deve nanga waze kwa lobaka précipitaka déjà makam donc boza déjà ko sepela bosotaka déjà bo sepelaka déjà quoi pour goûter zoya donc ko goûter quoi parce que eza etimbili titi voilà eza penza bongo goûter ton quand c'est quoi goûter dans quelques jours parce que to lobby à tournage le studio pene sili album tetango che était ya goûter na ba goûter donc ya goûter ça mo ba retouche ka mike et donc tout ça mo ba retouche à mike tout donc voilà goûter penza roya quoi Dr Robina Finganga po batia yoka Tonganga po batia yoka Tanga kombo nanga po batia yoka Po batia yoka. On critique toujours les meilleurs, surtout quand on n'est pas meilleur. Donc voilà, on critique toujours les meilleurs, surtout quand on n'est pas meilleur. Merci Robine Mundibou. Écoutez Zoya, au sepela nango, eza etimbili titi, etimbili tata. Weza, etimbili titi, etimbili. Bolongo yaga abina ona momuke. Ouais. Il faut. Si. Identité. Identité quoi. Oh, il faut mettre la boule. Et voilà. Tatouani. A goûter. Oko sepela. A goûter. Oeza. Etimbiri titi. Etimbiri tata. Etimbiri tata. Voilà, bazaka ye moko de dido ya papa bashiti ya kilibita partout atalate quoi. Tatouani. Weza etimbiri titi etimbiri tata. Voilà. Mais tu n'oublies pas bouiller. Dans ce moment yango. Mais bachit quand même. Bachit là spectacle na yo. Ah ouais. Ah mi bali ya solo bazala. Etimbiri titi etimbiri tata. Vous avez une collection ba danseuse à Sika, on a représenté bango. Oui. Parce que balobi mikolo il y a plus d'espace. La carte de clôturer. Il y a plus d'espace. Boko kanzala. Mikolo zala conseil ça que kokanzala. Merci beaucoup Robin Mundibou. Alors on ça va rythme jinga, ça rapide donc Kokanzala quoi, ya Kokanzala waza quoi. Donc expérience est belle. Tozana Mbayo donc voilà. Mbayo ina barena. Noir et blanc. Oui bagaille tout est bien. Mbamo. Ok. Laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà. Tozana Exila. Oui. Donc voilà. Il y a rappelé à Viva la musique. Ah d'accord. Exila. Donc voilà. Vous avez colonie.
Mswahili. Nakaza ndeko tatouani. C'est bon. Voilà. Tozana nani tozana ya na biso, grande sœur na biso azali. OK. Ya ba danseuse tout mukolo na bango nyonso. OK. C'est âge quoi. Voilà. Tozana sauvage. Sauvage quoi. Ah ouais. T'es sauvage. Anyama te bocha bête te ataka sauvage. Sauvage. Tozana tatu mamouani. Ujibim. Ujibim pan. Pesha na kwebu, na kwetu malukai. Mwana bino ya Kasai wana. Donc il te dit que boza na pouvoir. Si. Donc voilà quoi, azawana kitoko. Tozana Migolo ye tozo benga la plus belle danseuse de Kaya chiffre 9T. Kaya chiffre 9T quoi. Donc c'est elle maintenant la plus belle danseuse na Kinshasa et en Afrique Mobimba. Ah ouais. Ba redécouvrir na goûter ndenga robina quoi. Tanda on sait quand je demande on sait. Ya on sait comme keko. C'est quand on a caméra mouké. Voilà. Merci beaucoup Robi le Mundi. Tozana mwana ntuka. Mwana suka. Ah ouais, mwana ntuka. Donc il y a ça la rap. Mais on aime ta musique était hein. À ça la rap na nino na. On a coutrement na ndenge na outi boulot. Ah ouais, c'est bien. Très bien. Alors, Van Sébastien, Robi le Mundi comme ça. Voilà, donc on a vu sur ma dernière page. Ah ouais, Nazaraka na Saint-Patrick Ponce. Nazaraka na Ricky Sengele, mon grand frère. Na PC Bambote pas Yozali. Jojo Ngonda Himen. Taille avantageuse. Ouais, donc voilà, on a PC Bambote. Et architecte Jerry Tansia. Et pas Yozali, Basalam. Alain Moussikelo. Voilà, Natango na papier, t'es pas aussi les gars. Mais yo tanga na papier. Moussikelo, donc mon colonel Tseke dit Yama Denis Betou. Papa Godé Moutamba, Yamimi Moutamba, le couple qui fait mal à l'aise. Izedogo, Poison Kaska Sereka. Na Pesibino. Bambo Tepai Bozali, Tison Bonzolo, la famille reste la famille, Gege Mogrosso, le designer, Gigi Palmi, la palmere, Bambo Tepai Bozali, Béatrice Soise, Mamouilou, donc Bambo Tepai Bozali, on est ensemble, on a bien Robino Mundibu, ceux qui côté Moussouchou, on a bêti moi les Bakou, beaucoup limbisa. Ngai, toza batou. Des fois, quand il faut dire la vérité, on dit la vérité. Donc, pour le bas, et single koloba, c'est la compréhension nanga. On a imposé pe mutumote na mokili. Compréhension nanga et la compréhension na quoi. Donc voilà, na repé ça ba mote nanga pe na staff nangai, sentir ba maître Tigre, na PC ba mbote to bazalaka Tigre, maître Chalako. Omana Chako, na pesi bango bambote et John Kouche Chaleur, Pazarana Biso, Franklin Kabombo, mes condoléances John Akoufeli, ndeko na ya mwasi, Franklin Kabombo, Fabrice Ngabali Koumika, Pacho Masele, Mathieu Mabouza. Mathieu Mabouza, ouais, c'est vrai. On a bureau. Alors, dernière question. Je vais vous na centenaire nanga na tombola liboko kuna, Papa Gaspard. Ah, Papa Gaspard. Il avait boire kaé. Na chauffeur à moi na. Donc Sango. Sango donc voilà quoi. Kitoko. Dernière question de Cécile Bisso. Un petit conseil à Misia Fali au Batika na poto, Batika les 5. Parce que on voit Jacques Nabango. On a besoin de conseils nanga. Ah oui, mais bazal artiste le là yo parce que bandi carrière na bango sika, bazal dans studio. Ah mais sauf que bazali ba grand garçon. Tous en mokili ya ba imer, mokili ya ba envie, mokili ya mutula mutalota la vie nae. Et tout le monde est libre, mais des fois il faut savoir parler avant de partir. La séparation, nous sommes considérer la séparation. Mais moi, des fois, j'ai du mal à se séparer avec des gens comme ça. Des fois, je suis quelqu'un qui ne pardonne pas. Des fois, comme si je suis quelqu'un qui
tu es trop méchant en fait. Donc je supporte pas la séparation. Surtout, tu vois, les exemples peut-être les exemples va me sauter. Quand moi je suis attaché à toi, donc c'est la confiance en fait. Tu connais ma vie. Pour le maison mère, pose à la robine mundi boulelo. Ben na longwaka maison mère na loba presque na grande porte en fait. Na longwaka maison mère na kima na visa ya mututé, billet ya mututé. Natika album moko boiteke na studio et tout un album. Vous comprenez? On a longwaka pena na ba bénédiction na nga tout na bimi na kenango. Na longwaka te po na mbongo. alongwaka te po namoni ke président ko na bambongo mingi et nga nazo galérer to en tout cas fona longwa donc na yaki ko sala musique et o musique ezopesa nga nazo accepter ko zwa yango donc bato ebele ndo mona bona musique makambo nga na viva tamso ba viva ngo te na viva makambo. Alors Robin Mundibu comme conseil na opesa bango na condamner bango te mais zaka conseil to opesa na bato msupe batikali den azolo babo ba toli ba pesi ba capitaine na masuwa ba kumbi boîte bo fungola pe matoi boyo den azolo babo na opesa pe Chomi na opesa pe Rit et Freddy Mbolongo bango tout donc voilà. Quand tu veux te séparer avec quelqu'un au quota qui n'apporte bima pe na grande porte. Ceci c'est important. Tu vois donc voilà, c'est blessant que quelqu'un te fait confiance au kebo la quitter. Moni nga kolonga na wenge musique maison même après oui on a ko reconnaître que te ngam na sola qui m'a bé en fait ngam na sola qui m'a bé petit singanga loko msuti petit azali déjà na ba vina na mema epotote mazana ba vina tambola na ba kara fana na banda kwa ba leaks abano singa ka ayemba alors singa kaka na yemba na zalaka yonga na bana singa loko msuti mais après et Tobongisa Nabiso, il reste mon formateur, il reste mon professeur, Atirali Igwe, le roi de la forêt. Voilà, très bien. Dernière question encore, une dernière là toute vraiment. Goûter Zoya, mais au coup tapé na na marché, Hollandia Inosbi, c'est déjà presque 7 millions de vues. Tozana regarde-moi de Ferrego là, bientôt 1 million de vues. La nouveauté dans moi belé. Est-ce que hôtel comme bandeko wana ba single na bango avant bimisa goûter? Monsieur goûter Zoya quoi. Est-ce que tali oeza et timbiriti yo soka la lobo soka on a moki. Est-ce que tali d'abord? Est-ce que yo poso yoka? Est-ce que so yoka oeza et timbiriti titi et timbirita et on s'appelle ça ils appellent moi bongo quoi. Est-ce que tu as la question là? Tali déjà Hollande, je félicite mon frère Inosbi, en tout cas amélioré. Asali makambo moko ya son, ngana comme sa musique d'abord. Quand la musique, le son il est bon, le photo le bas quoi. Moni a bien que boakeli batu tozo landa, bani bat bazo landa mais na Congo be bat bandi maka te so landa ki batu, ko ma premier ke bazo landa. Ce n'est pas grave. Na banda ko loba mais le son d'abord il est bon et loin ya maramso bat ba ko loba polémique bani mais d'abord le son il est bon et quand le son il est bon donc à moi goza mutalibabe ne simbate so le logo ça bien en tout cas ils ont la place nango na mato batu là concis à concevoir le logo na et bien les autres qui bien mais sauf que comme conseil en fait à local longo na terrain il y a polémique côté azali liko moni biso tout toi kana kata polémique on ben on beta bato ba faible mais il parle comme bato ba faible il parle comme bato ba faible c'est long yé pour ba fort pour na beta bato atana histoire de musique à Congo ba royal sous-souté ba rozalaka pe de sous-souté alors regarde-moi nazo comme ça son ya Inosbi eza bien en fait bien on a douceur amour ya bien à gangité à prononcer la parole comme il se doit la parole les oyo kanana tu vois ça ezopé ça envie ya koyoka et puis ya travailler en fait hein donc il faut chanter n'est pas crier chanter il faut tu vois donc tu peux avoir cause on voix na yo mais oyembi pe na se bazo yo ka calme donc voilà quoi. Le son il est bon, j'encourage, je félicite au lobby sous. Regarde-moi, de Ferrego, ton grand frère. Ndena yo ki monter. Na comment ko éviter ko yoka ko landa. Biloko côté wana
pour éviter les commentaires. Na kopesa commentaire na ngamo héros et obi makito côté. Hein donc ce boza na ngo bochela ngana yoka na profiter pour tout ne soto yoka ensemble. La prochaine émission. Tu peux saper point de vue. La prochaine émission ton roya. Donc voilà, dommage, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. La linga musique nemi mais ba fanatique na yo ndie ba linga ate na linga e. Ba tunaye ba linga ate na yoka musique na ba tu ba ne ba tune ba linga ate na loba makambu na e ba tune ba linga ate na pesa e conseil na le kaka na émission mo ya ndeko na Tony Koko na pesa ba bika pesa ka conseil conseil moko e pa ya grand frère na yo na bika vie na voix na wana mais ka ko yemba na ba français kota mo ba langue mo kota mo ba français sala mo ba faut ka na voix na vie o pesa nga raison petit nazo laxanine alinga apprendre biso musique petit nazo laxanine tout basala ba réunion na ba on pona za pena batunanga na kati na ye batune mususu pe basa batunanga donc dengi ba mbule bezo ne déranger biso merci beaucoup soki nzembo na lobi regarde-moi eza bien na souffrir na ko ndima koyoka yango et puis prochainement on aura tout est mal nous sommes à la fin tout le monde appelle Gucci ndenge vandi na nzoto ya Robino Mundibu donc c'est là qui toko et ça les soukana bien. En tout cas, merci à vous également, très chers fidèles internautes, pour la confiance et la fidélité. Nous sommes très heureux. Merci à toute l'équipe. Bibisobia, Franklin, merci beaucoup, Yuzandoi. On est ensemble, Chomi de Kalikolo, on est ensemble, puis tous les artistes et toutes les danseuses. Merci Nabino. Nous sommes très heureux d'être accueillis ici à la Champs-Élysées. Et ça les vrai bien. Maboko pour la Champs-Élysées, ça les vrai bien. Merci beaucoup. Merci à Chaton Kolo, l'artiste, pourquoi pas, Ozengalina, Maël Sadiki, toute l'équipe de l'Afrique Info. Je vous dis au revoir et à très bientôt. On est ensemble. Ouais. Comment fleur Mama, on m'a kitoko, Olga Kabelo. Mama, Kabelo a kitoko, Olga Kabelo. Partout vos amis. Toi, on a le système via Internet. Voilà. Toi, on a photo. Boka qualité. On a la contrôle. Kabelo m'a et la frontière. Et qui est l'aéroport. Voici. Jean de Gaulle. Et non, Olga Kabelo. Kabelo ya original, ya solo, ya milai, ya ba mère boss. Talo malamu. Soki olingi, kaka na internet, partout zali, commandez Kabelo na yo, ya Olga Kabelo. Tala numéro, ekomami ya. Benga, atindeli yo, futimoko na yo, to. Futimoko na yo, atindeli yo, kitoko. Kabelo ya kitoko. Oye, ça va caméra d'achat, Olga Kabelo. Oye, Beyoncé à Tchaka, Olga Kabelo. Shakira. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura